BBC. Ouais, BBC. Analyste à Mayele, au finger, tout est réglé. On parle calme, on parle vrai, pas de haine, juste le respect. On regarde, on comprend, on analyse tranquillement. Les mamas, les papas suivent, même les jeunes, ils adhèrent. Tokolo babolele, so qui m'a so qui vient, toujours clair. On analyse, on explique, Toko bêta sujet pèse, rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisou encore. On pose des questions, on répond doux sans insulte. On reste debout, Kope ça n'a pas argument. Na esprit à développement, Toko bêta mondialelo. Na français, na lingala moko zaliwapi, yemba na biso. BBC Mpoi, Tikali Kambo. On analyse, on explique, Toko bêta sujet pèse, rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisou encore. BBC, Mpoi azali awa, mayele ya mabete. Solo ya motema kaka, on analyse, on explique, Toko bêta sujet pèse, rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisou encore. On n'est pas aux États-Unis ici. On n'est pas aux États-Unis, s'il vous plaît. Arrêtez d'embrouiller les gens. Mère porteuse ici, en France, ça n'existe pas. Oui, mais mère porteuse. La doseuse, moi je sais que t'as passé sur le banc de l'école, tu peux écouter aussi les autres quand même. Moi je vais dire comment. Mais attends d'abord que je finis de parler. Je n'ai pas encore fini, comment aussi ça comme Katanga, Maloba, même pas 2 minutes, il a comme même pas 2 minutes, comme Katanga. Je viens à peine de commencer, même pas 2 minutes, je vais déjà me couper. S'il te plaît. S'il te plaît, je vais descendre. Laisse-moi 30 secondes. Maintenant, je voulais dire ceci à Karine avant qu'elle n'a descendu. Karine, s'il te plaît, tout ce que Anto a dit là, c'est réel. Kobanga na ote, makambo ya komela kisiwana, c'est pas nouveau, tu n'es pas la première et tu ne seras jamais la dernière. Eza makambo ya sonité, eza makambo kofinga te, bonganga, eza normal. Ba kisi oto melaka oyo ba comprendre oto melaka oyo, ba sale la kango na ba plante. Ba sale la kango na scientifiquement, mais na biso eza makaya ya naturel. Donc makambo ya soni awa eza te. Mindele ba kota ba laboratoire, ya biso eza la ba tisane naturelle. Donc on melaka kisi ya bonganga, eza nango problème te. Mais ce que je trouve bizarre c'est que tu n'es pas retourné envers la personne qui t'a aidé. Donc, il faut au fouta, peu importe la somme, on n'oblige pas la somme, c'est toi qui vois. On dit toujours que non, donne ce que tu veux. Donc, ceux qui osent 100 000 au PC, ceux qui osent 50 000 au PC, peu importe ce que je voulais te dire aujourd'hui, n'aie pas honte. Si tu veux, retourne envers Anto, tu dis à Anto, tiens, 50 000, tiens, 100 000. Mais c'est toi qui vois la somme que tu peux donner par rapport à ta grossesse ou à ton enfant. Donc, Nassisi Nanga Koulouba, et moi je vais descendre. Anto, franchement, ça m'a fait quand même froid dans le dos. Franchement, quand j'écoutais ça, t'as même pleuré. Et était vraiment sérieuse dans te dire et que ton histoire est vraie et réelle. Je sens avec les preuves à l'appui. Donc, Yaya, arrête encore de parler de ça. T'as déjà parlé. Tika.
Moi, je préfère que Ozonga envers Karine en privé, Bosolo la Makambo Oyo, que tu te mets encore à parler de ça. Tu as même dit que non, ton enfant ressemble en retard. Et je vois aussi que c'est vrai. Parce que Nabiso Sala Makabongo, Papa Sakamoto Mwana, Joa Mwana Oyo, Osimba. Tout ce que tu as dit, c'est la réalité du Congo, ça se passe comme ça. Si tu veux tomber enceinte, on donne l'enfant, on transmet. Mwana Nayo, ou Mwana Moninga, Mwana cousine, au Pessi. Donc tout ce que tu as dit là, tu n'as pas inventé, c'est vrai. Et ça se passe comme ça au Congo. Oui, ma chère Anto, je peux poser des questions et puis je descends. Voilà. Ma chérie, oui, vas-y. Anto, biso nga na ngina lobakaka, nga pe na oke analyser côté na nga que na yeba ndenge nini ba makambo be bosaki on a 2020. Mais biso na 2022 na kopesa yo pe en privé o tindela nga nini na yo komeli nga na tindela o. Tozali na ba video ya exactement mwana oyo ya yo. Tozana oyebi ke tozana ye. Nazo biso na sandal ya pembe na tolukaka mwano tolobaka mingi ovanda silence ke mwano alataka bracelet na chaînette akenda wapi naba biloko mukope bakeno tobole matoi ayaka kolakisa biso eza exactement mwana oyo yango biso tongi totuna ndeni na 2022 tangu ya botaki tozana ba video ya mwana o premier mais aza mwana moninga na ye te aza mwana moninga na ye anangoni mwana moninga na ye mwana ya botamaki na 2020 ndenge Anto azoloba oyo mwana Antonella oyo mwana Antonella comprenez les choses oyo mwana Antonella apesaki Karine anangona kasi oyo mwana Antonella okokoza na yoki nyonso nazalaki au début na yebi yo la dosage okoko tikela baninga pe 2 minutes mais oyo mwana Antonella hors sujet oyo mwana Antonella apesaki Karine alingika na loba mwa mutenga lobi Antonella to salon a privé parce que la dosage a surtout suivre kaka ye nzela na ye mais yo ozo kende kuté mosusu mwana oyo ateza ya Antonella la vidéo na Karine la dosage na yebi que otanga la dosage tu peux écouter aussi les autres les autres aussi moi j'ai mon opinion quand même je voulais savoir ces bébés j'ai ces vidéos. Ces bébés-là, tant que botami na 2022, bébé va présenter qui biso liboso azola ta sandal ya makolo minene exactement eza bébé oyo. Yango nazolo ba Antonella ngai ponanga selon nga opinion nanga olobi touté. Antonella nande pozole la tu connais vraie version ya likamu ya mwana oyo. Peut-être hein ndenga nazo supposer parce que c'est pas normal cérémonie salami na 2020 na 2022 tozana ba vidéo mono aza kaka bébé. Est-ce que pesa ki ba vidéo tango azobota tango azoluka azotatone mwana yanga ayibi mwana oyo est-ce que yum to no pesa ba vidéo to o sala ki ndenge ni po yo bozonga ki lisute. Comment fait-il que azala ki na ba vidéo ya mwana oyo bande ko nga bino bozon en Ninga nazana ba vidéo na kotindela bino tout de suite nazana ba photo ya mwana oyo exactement ya Antonella. Allô Boti ola la samona na ya comme la samona comprendre. OK, oui, donc moi na oyo Antonella oyo Karine asala ba photo na kaka ndenge ozomona boye ba photo oyo Karine a posté yango. Donc moi na oyo avant Karine abota. Voilà, avant Karine abota. Okay. Voilà, avant Karine abota asala ki ba photo na mwana oyo mwana na baboka Karine asimbi oyo. Donc asala ba vidéo na ba photo. Voilà. Quand on y a Boti Henrietta, Olé la qui s'Henrietta, a comme on l'a dit, moi, on pense que tu es bien moi. Voilà. Voilà. Peut-être comme ça. Peut-être. Ah, ok. Peut-être comme ça. À garder la donc Karine, tango akutana ki na Antonella. Tango Karine akutana ki na Antonella, asala ki ba vidéo na ye na bébé oyo. Asali ba photo na ye. Maintenant, elle commence à poster les photos de cet enfant. Mais asala na moninga na ye Antonella. Bon, merci Antonella, merci. Mais Karine alobai ki afuta mbongo na maman moko boye. Ceux qui maman na bibisi secret ba okende justice. Yango peut olandela. Oh, dis Camille. Non. Quand les gens parlent, arrêtez de les descendre comme ça là. En fait, Bokende de gauche à droite. Non, Antonella, je vais t'expliquer une chose. Les gens qui parlent là, attends, dis-moi expliquer yo. Mais les gens qui parlent là, c'est des personnes contre Karine. Elles ne veulent pas comprendre ce que tu dis. Alors que Yozo le sujet à Kissi. Non, hors sujet. Bino, en fait, voilà. Faut pas tout s'embrouiller que
Elles s'embrouillent, en fait, c'est elles qui veulent... liée à elle parce que moi je me ezanga moto na portail na liberté, mais je me sens liée à Henrietta. Il y a la doseuse, tu sais comment ça se passe. Moi j'avais payé les symboles pour Karine parce que tu sais il y a des cérémonies, elle a pas fait, c'est moi j'ai fait. Je comprends un peu. Est-ce que tu comprends? Il y a la doseuse, tu m'entends? Non, il y a la doseuse. Et ça, biloko lié à salaki te nga moto na salaki. Tant non lo ba que et ça net ki ngai et ça langa pasi. Et ça reconnaissance moroboué. Et puis on a mon ara moi na o ndé ba finga ki bon internet, il y a la doseuse, moi ça me fait très mal. Pourquoi ça me fait mal? Parce que on a pesa ki Karine moi na isa Karine robota. Moi no robota o mona ozaka lokola moi na ngai. On a lingiaza ngabi ozalaka lokola moi na ngai. Aobima mi pende minene mais suki nde azwa suki li passa na été azwa suki et belé nga la linga azwa suki et belé. Il a doseuse, je te jure. Jour na mona Henrietta, je peux te sortir les photos de ma fille et Henrietta. Tu croiras que ba bana ya tata moko mama moko, je te jure. Na bazolo na bango, na bilongi na bango ya mikuse, nyoso. Tu croiras au but en fait. Mais n'avons mon atte, résonance c'est ça. Elles sont dodues. Elles sont un peu pareilles. Moi, je connais ta fille. On avait posté ta fille ici. Alata, na photo moko boye ocha, on a Antonella, na mona na yo. C'est là où j'ai vu, la petite était, elle avait un colon, quelque chose, les ballerines, quelque chose comme ça là. Elle était claire de peau. Donc, si je comprends bien, bato ba mati awa, il faut yo olo bake, moi na Karine, et ça mona na yete nga na sa mère porteuse. Est-ce qu'il y a en France mère porteuse, c'est ça? Avant d'abord de parler de mère porteuse, est-ce qu'en France, ici, vous vivez ici en France, mère porteuse, c'est ça awa, mère porteuse, c'est makambo ya États-Unis. But moto azolo ba makambo ya mosusu ya kisi, bino bo matako ba makambo, moi na wana islaka yete, boye. Non, elle est ici pour vous dire à vous comment asala amitié na ina Karine. Bien moto à la kisa Karine, maman oyo a soigné Karine. Donc elle a dit que Karine n'est pas reconnaissante parce que Antonella l'a aidé. Bino bo mati makambo, le bo poser makambo bon sousou, il y a makambo oui, pourquoi il n'a pas payé, il faut afouta non. Bango ba yi awa, moi na wana is la kayete mère porteuse. Vous êtes hors sujet en fait. Il faut suivre. Tant que vous moto, il faut qu'on suive makambo oyo mutazo loba. Bino bo yi na idéologie à rando. Moi na wana is la kayete non. Moto en matière on a makambo, ya kisi, ya bonganga. Ba pesi moto mwana. Anto a aidé pour abota. Et ce qui est réel chez nous, ça se fait. Karine n'est pas la première, elle ne sera pas la dernière. Nabu soko na Congo, soko meli manganga ya mondele esimite, to doit ka recours na manganga ya mboka. Misu ba benga ngo mweme. Ba mama mampasa moto lokola ngabo soko na za na mboka ko soigner na ko pesa moto, ko ngaka tanga lala ka ona lamkaka. Balaka ba matisi ya kusone bato. Mina yebi na ngati. Ba yebi na ngati, ba matisi ebele. Mais na yebiti donc na biso ba loba ba bolingwa zaïre olingo na moi zaïre avant qui veut parler là maman loba. Bonjour bonjour tout le monde. Na mati nazo rejoindre la doseuse azo tant mutao loba zo ko expliquer faut toi landa bien. Aza mère porteuse te non na évité histoire wana stoki bon ndingi yo expliquer pour Karine na lobité nga na mati pour pese ko compléter témoignage nanga yo zo beta li solo pour lelo pe base belé ba koza na poma ko bota ba ko pe ko ya luka yo ndé mama nga boti abetela nga li solo mama nga abana bota te abota déjà moi na moko ya nanga après ça la 9 ans na mariage abando bota te suite ce qui a problème ba oncle né na famille mais yé albina à l'époque ndi papa on bitanga li solo so na tombuki emsu na muta osika pamba ando bananga yo pena bisika tokena ozwa yo c'est que yo côté na loka ba mai ezalaki wa loka mwana mai ndi bando benganga mais maman lobi balakisa ba maman moko azali na ba Congo maman nga banoko express abate belé mais soit disant maman nga banao sambela azaki loka neti ba maman kalanga ya lelo azaki ko sambela ba banao kende kuna bakende tina ba Congo kokuma ba okuma maman na asaisa bango abuka banzeta bokoko apesa bango albibo kende amelongo pendant 3 mois toka zwango pendant 3 mois bopesa ngambongo te ponga na sambela na sambeli mais nazana ondima ke bino pe kozana ondima obota. Là, après 3 mois, maman comme na zemi, mais c'est bango ce qui boboti mwana, il faut bozonga ayi panangai. Là, ayi pa meli ba kisa silisi azuzemi, abotinga. Là, abotinga bazongi et pas maman ngo. Là,
zonga ki ba memele ki ba maputa ba masanga mbila ba biloko ya bokoko ba ke remercier pour na ningi asunga ki bango eza na normal na ba nzeta bokoko ya msusu mutu poto tika ko ndimela ba bokoko eza réel soki eza bongo omoni un mususu lokola Karina soki eza bongo Karina sambelaka peut-être amona ke bosala ibongo après amoni ka osambela nzambe ndi mutapesa pe na nzela na yo na banzete wana nzambe apesi po nzambe mutapesa vie nzambe apesi peut-être amona lokola na osambela na sina bo na kozonga na soki eza bongo mais batunde lokola balinga ko balola e koma zomona na nganga zongisi ba mama ebele bazwa banzeta bokoko po bazomoya ko bota atati ndengo zoloba bo ebele pe ba ya vers yo ke mema biso emso po basala ba nzeta bokoko nga babotanga bongo bapesa nga pe koma mama ngo komone Esther Nzadi po mama ngo komone Zaka Nzadi azao vanda côté les aki moi rivière là quoi asesa bato ebele mama nanga botanga parce que kenozwa banzete wana nde na botama me bazonga ka vers mosango ninga lobai na bango ke ceux qui mwana botami boyane et puis mama nga lobai na bango à l'époque na mwana bébé ne papa na sando loba alobaka na bango mwana oyo bo batele malamu bo lakisi nzela nzambe ye pa bana ko bondela pona batu pe bana roboto bazangi mabota ma ayebisa ba mwana okena mikila poto kala nazaka bébé tina yape nani na koma boy papa no zaka so na sebilo mo yo ondike kote to zaka kota mai wana ozalo kwa mwana mai na bana nyuso to bota normal na ninga kimunganga kwa bazwa traitement mais ngana zai mwana kama castile na rabo mo caractère mais là aujourd'hui les gens ont existé voilà. Donc, Maman Bolingo, tu peux parler. Comme ça, c'est ça. Maman Bolingo. Ok, merci. Yaloka o ngana se retenir pa na ndenge lobi par rapport ya miel ozolanda na pesa miel moko boye soki lera boti alia miel wana yepe alesa mwana miel wana biso ponga na koloba na za mutawiji na mutawiji na bembe miel elakisaka déjà po mwana aloba rapide eza bongo te po mémoire mwana sa nini eya omoni po mi twana ona TikTok awa tango mutapesio eloko moko ndeti za opopo na nga mwana za or a diamant ozolanda que ce soit ba problème neso moko conscience ne vraiment esala te to abosana elongi na yo Antonella abusala rande nini mutu mano soye na téléphone abano changa pe na ba statue na ye na ba snap abano ko changa abusala rande nini kasi on tozolanda elobi nango la dosesi awa eza problème rando te eza problème mutu connaissance na ye to mayele ne ezonga na photo oyo tie ozolanda po toyebi lelo ya bako baba one kulusu fort ozolanda me koloba na yo te babi mutu o ayebi vérité ayako omonongo oye kofongola lelo na tongo boy koya lisute tika conscience na yende aluka yo ozolanda yaya yende aluka yo aloba te lelo so nazwa lipamboli o na nzela mwana o po bato ebele baoloba bataka na bacho po evandaki na basinga wana oyo pesaki ye po bakochongo pe na bacho ekokita pe na ete so na oloba mabe ozolanda po yo lobi awa ebandaki ko ando zeme ando ko supporter ko vanda ete mais na selo basinsuki singa wana opesaka ina mabele wana yango deuxième vandaki mais tango zeme vandaki falo zonga so ele Antonella lobi tango mwana botami il fallait ça nini oluka ye mais oluka ete ya tozala ki gros dete na TikTok tina ba privé bo rien conscience ya Karina minute o aza awa Holanda live o ndenga loba na landa ba live takosi seke si babenga ke Holanda ba live o Antonella garde ka bandi na yo koyano lisusu te po soki ba shinwane ba yende oye ozolanda koya lisusu ya po da to ebina biso vérité ngana lobité par exemple Antonella ame azaki mère porteuse ponga pe na en France jamais en France ko mema mwana nozo ke ba kilo apose opesa mutu mususu mundela olinga landela yo ayeba opesi pona nini boye na boso na Belgique ezalaka en France makambo wana ezalaka na Antonella to yebi naso ba ko balola ngo lisusu na ndenge na bango ya mwana kaka mama. D'accord. Merci.
Mutumso Loba, hein, parce bonjour que... Atonela. Oui. Mais maman, oui, c'est ma. Zerangana Loba n'a posé question. Ok, sorry, désolé. Bonjour Anto. Bonjour Moses. Ndenge asalaki ki azongaki wana te na ndenge ozolela boye baretour ekozongela mwana te Moi naza soki oza place makele là ba retour soki ezongela mwana en fait retour ezali que comment ni ingratitude eza na ba retour nango ozomona retour ye mutaroye banga na koloba ate comme le roi neti tu vois c'est pas trop bien payé akolo ba ate ke ba retour eza na likolo mwana ngana souhaiter bana miki mabete ngana zo sepela te kaka ndenge ye azo permettre ba chinois ba finga ngai eza na sens que mutu boye ba na ina privé. Attends s'il te plaît, je te coupe. Je vais répondre à partir à retour. En fait on a banganga bango bazong saka retour soki azana problème na moto wana soki onto alobi na koko na bango peut-être mais koko na bango abosani na ye bango tango basonaka bato babosana na bango soki asone moto abosani mais non soki moto aye koloba koko mwasi wana osalaki wana mwasi wana asalinga boye koko sala comme le kola azoloba na koko asala mabe wana kuna rito ko salema soki koko wana azana problème na Karine bavana ka quartier moko amoni ka za motema mabe mais comme ayebi na Karine te koko wana ko sala retour te à part soki on tenait là a bengi côté ba soigner mwana wana. La doseuse, je vais être clair avec toi. Bon, maintenant la bombe qui dit bon va en kimia parce que la doseuse, tu sais, je vais être clair. Tu sais, dans le truc là, en fait, j'ai pas envie de parler de ça ici. Là, après, les gens ils vont me prendre pour une sorcière. J'ai pas envie en fait. Tu vois, parce que bateau a aussi expliqué bango likambo. Après bako zwango bako extrapoler bako mona azando ki alors ozano ndo kité. Makambo o elinge lo bate que muto azando ki awa. Tu vois? Et Sali, boyebi na beti bino lisolo ya mai wana oyo Karine amelaki. Bolo baka c'est bon. Botika tout le baka pour et ça ma bé bolo baka. Garde ça pour ce que je te dis à toi ne parle plus même ceux que moni moto azongi makambo en Rita ne parle plus de ça, t'as parlé, bon, il y a les accaral bon, hein. Ça t'est monté comme ça et puis t'as parlé, ça arrive, moto a pété. Mais, s'il te plaît, avec tout le respect de TikTok, et ton Yaya, ma chérie, ne parle plus de ça, laisse tomber. Karine elle-même, elle a écouté le live, peut-être qu'elle va revenir envers toi. Dire à toi qu'on tourne là, ou ceux qui ont monté que moto, normalement, moto le quoi l'a boyé. Dans la vérité, ceux qui montent à Suninga, na kota Kobota, je ne peux jamais accepter Natika. Batonanga, basa la mabe. Mais je pense qu'elle a peut-être dit à GG qu'elle a dit qu'on répondre. Peut-être aussi. Si on dit que GG a répondu, peut-être que c'est Karine qui a dit à GG, laisse Anthony là. Peut-être. Parce que GG, fille capable à fingailler. Ah, laisse ça, il y a la doseuse, laisse. GG, elle peut pas. GG, elle peut pas me moyen. Laisse le nom là. GG, a kokanga na rando, il y a la doseuse. Ah bon? GG, wana, GG, l'ora muki, wana, na bete, kili, na rando. GG, a kokanga rando. Ah bon? Il a ta barande donné bata RDC pour mélanger babilo côté yaya. À ça la rangona bata RDC, elle sait qu'elle n'arrive pas aux gens de même Leïla, Leïla ça GG. Oh, okay. Même les Leïla seulement Leïla ça est. Seulement les Leïla. Je vais plutôt parler oui, je vais plutôt parler à Karine plutôt parce que comme ça live à Karine, je vais plutôt parler à Karine. Karine Nabiso na Congo. Franchement, je te dis la vérité, et ça n'a pas kosekate, et ça n'a pas randoté, ma kamana bino ba randoté non, et ça ma kamo ya réalité. Moi nangai, tant on a zolo ba moi nangai, parce que bino bozo zwango lokola ki ngana boton rieta, ngana bota on rieta te. Faut que ça la clair partout na. Na bota ko tu ko kote la ma kamo ngana lobite ki na bota on rieta. Ezali ba cérémonie o na sala. Basta là. Et da pasa ngana pesa ye amema mwana na ngai na la nouvelle allié bien. Il faut pas venir mentir ici là. Ngana pesa ye mwana na nga asimba mwana na ngai na nouvelle allié. On dit que c'est ya mobilo kwana ezala ka kozolo ba bongo. Bon, la dose en tombeau de la binotou, biso tout comprendre la doseuse. Yokanani, biso tout zaba na Congo Brazzaville. Bon, oyebi onto eloko kotsi bato na kati ya mutu na minito. Est-ce que yoyebi? Parce que quand tu as pleuré, au leli c'est comme yo motomema ki mwana wana na libumu na yo. Na minute attend le 1000 choses.
moto te akondimela yo parce que ndenge ozolela pasi ya mwana ndenge Karine azosaka na mwana wana nda aza bébé moko boye jouer moko boye yo yebi pasi omonaki mpo na mwana wana donc na minute oyo okoti na mito ya bato ekomi compliqué nayebi ke pa na biso mabele ezalaka mai ezalaka matiti ya na quartier na bino la doseuse na se kuna kota bamai kuna matiti wana bapesaka wana na kota château de wana nayebi mais la doseuse l'air Anto l'air oye na likambo il fallait expliquer clairement parce que la minute la maman yijikabe au moins il n'a posé ba question et ça les confusion parce que ma photo moi na ebima kala l'air Karine pa iko bimisa mwana pareil et là on les a ma kolo ba nini donc faut faire très attention ils a quand même vie à moto mwana oyo l'air kokola babiloko tous les autres sur les réseaux sociaux. Ida, je vais t'expliquer. Alobi boye, Anto alobi boye, yoka bien alobi boye. Tango to sala ki cérémonie ya mwana. La deuxième naza ya na mosika. Et donc on va t'expliquer parce que yo comprendre te. Anto alobi boye, je te parler montamment au comprendre bien. Anto alobi boye, suivre nga bien. Alobi boye. Tango na yaka na kisi, il fallait to sala cérémonie. Cérémonie ngo, tango so pasa ma kisi wana, il faut moto oyo azana bébé. Et cause de la moninga na yo, et cause de la famille na yo, pour à transmettre yo ma bota, allo baké, ngai na pas moli yo, si maman na oyo. Ah d'accord, là na comprendre, na comprendre. Karine faut zonga et pas ya Anto. Parce que sinon moi na wana kozala ba problème, na ya koloba, vile kozala kaka boye ka likolo. Karine faut zonga et pas. Bo sala makam. C'est tout. Oh ça la geste et remerciement ndenge zala ka. Bonjour Anto. Bonjour maman Ayou. Na tina kaka mwana oyo tina photo oyo ezali Henrietta ou ya mwana yo. Te mwana ngai. Mais photo o Karine abimisa ngo mwana oyo ali Henrietta. Wana photo normal ko longa ngene longa mwana oto che longa mwana oyo. Te na ko tia te parce. Mais so Karine a Karine a posté photo oyo eza Henrietta. Te oyo mwana na ngai na 2020. Mais dans le sens, que Karine a bimisi photo oyo eza Henrietta. Naza na photo oyo abimisa. Bolo bana bimisa oyo eza Henrietta. Loba na yaki obimisa na parier. Photo ya boeza Henrietta na parier. Bimisa. Ah ouais. Tala suki na ye bien zala Henrietta zala suki bele mona na zala suki wana ta. Tala bien. Mais faut bien on doit une photo oyo Karine doit une photo na téléphone. On a kanga Karine photo oyo. Oche on peut ça que la téléphone ya Karine. Na zwa ya mona kanga Karine pas na photo oyo. To kanga pe ngona Karine zela na la kisayo ozomona eza parce que na koko tia ba photo te ba koyeba eza même ba eza ki même na ba vidéo oyo ngai na Karine eze mona na bien te tu vois wana nga na Karine eze mona na bien parce que na sayi ba capture d'écran na vidéo oyo nga na Karine o Karine na ngai tozo sala vidéo ozomona oyo ngai na ye donc makambo wana ozolobana na yebi yango te eza mona na ngai eza mona Karine te. Eza mona nanga eza mona Karine te na tie longi bongo parce que voilà na ngo tia na l'autre là te na expliquer bien que c'était en deux tala suki na ye eza mona ya Karine te na zo bisa bino ba bima ndenge moko na yebisi bino boko kanisa eza Henrietta parce que babiloko wana air to sala kango zo loba mwana ba bima ki ndenge mwana ngai soko tali bango na Henrietta baza bilongi ndenge moko à la gare du midi j'ai bien expliqué na lobi awa Karine azaki déjà na zemi. Te awa na 2020 bon na bandela awa boyoka c'est la dernière fois na ko expliquer bino Karine nangai to yebana na groupe ya ba mibali les putains de merde nazalaka na Braza j'explique to yebani na page boka ba micro c'est la dernière fois que j'explique Karine nangai on s'est connu na page ya mibali les putains de merde tant to yebani kuna to banai ko solo là et tout ngana yo ya poto kalate Karine pa yo yaka Karine bazako azospuana na ba réseaux sociaux ngala côté la Karine to zaki belé ba tu to utaka na groupe ya mibali les putains de merde to continue ki tina Karine to côté la Karine na ba guerre d'esprit na ya zaki nango boyo kanga c'est la dernière fois que je vais en parler et Karine to komi bien na Karine to solo la ka mais après on s'est perdu de vue ndenge ka ezalaka mutuna ba vie na ye na bima ba groupe ba biloko wana nyoso Sikoyo, Nzembo ya Inosbi et Bimaki. Tala la 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 la. Nzembo be salaka rage boya ya babe dachou na be Rick Mandala boss. Nzembo wana et Bimaki ngana bota ki. Ngana bota na fin 2019.
bébé nangai razo kola na akoma ki dena ba quelques mois bébé nangai azaki kana ba mois je crois ba 5 mois 6 mois comme ça alinga ki nzembo oyo ba 6 mois comme ça alinga ka nzembo wana makasi soki bo cheka nzembo wana akobina penza ko telema azobina siko na filmaka bébé nangai na tia yango na page nangai ya Facebook na tia yango na page nangai ya Facebook Inos Bi azui video wana a tia yango pe na page na ya Facebook Karine aye ko komelanga na Facebook nanga. On est là pour Karine a benga nga na nela. Je vais aller trouver les conversations là. Karine a benga ngai nela. Abi na nela boni. Nga na ebisi oh Karine nga kati kuto o bois ki sangai. Karine a ebisi nga non. Ka yonde o limwa et tout. Nga mutu na ebisi pesa nga WhatsApp na on a pesi Karine WhatsApp na ngai siku ya sika ya poto. A bengi nga inde bando expliquer nga ebisi nga nga na ebisi Inos Bi acha mwana na WhatsApp. Et na page na Inos Bi azaka mutu na ngai na yebisi ah bon ah mais merci ndenge ya yebisa nga ke yemta yebisa Inos Bi Karine pe achaka video wana Karine pe achaka ngo tina ba snap na ye achaka yango bato bana olanda Karine à l'époque ba yebi yango je vais expliquer la dernière fois que vous me prenez la tête là et quand ngana Karine to comme to zongela score relation ko sola score et comment makasi ngana Karine et donc or to comme ko sole belé na Karine bazo finga ye kaka nde ba finga ke ba makabe bima ke ya teka ba mabota lobi ah wana yebisi Karine ozo ndeni makambo pe mabota ba fingo trop Karine yebisi nga vanda na yo bata réseaux sociaux kaka boy bata Facebook na zuaka zemi mais na botaka bana ba vanda ka te na zuaka na ngambe ba maki e vanda ka te au mona kana zui zemi boy 1 mois 2 mois makile bimi donc zenga yebisi ah biloko wana biso na braza koko nanga a soigner ke ba malade wana na yebi bat ba soigner ke ba malade wana soki olingi ngana ko aider yo pona makamno oyo ya ko bomba mwana parce que zana okabilo mo be ya mike e Karine a yebisi ngai ah ngana sambela ka ndenga yebisi nga za mto ba prière zana nga sola na ma chacha to kota la sola na ma chacha après koti singa na appel ngai Karine na ma chacha boyoki to sola ma chacha posanga ba question ezandeni nga yebisi oh ezabi ma chacha na Karine banzima ki po amona nga na nga fille ya braza nazanga ba fille tinte au matière lobby et kobima ba pesa kanga confiance par rapport à ça ngana yebisi non et ça ngo ba traitement et tout ça là ndepe na benga na expliquer kaya Karine na Afrique kuna d'accord na expliquer kaya Karine na olu ba prendre au kata live j'en ai marre na expliquer kaya Karine nde na yo expliquer tout ça qui dans ba confinement et tout ça là mais na confinement il y avait des gens qui voyageaient na juillet boyebi bi ba fongola ka ba fongoli bat ba na ko huta ba yenga bi tien bat bazo yaka kisi na ezo yaka Karine nde ba tindela Karine ba kisi ya nini oyo mutu ayaka na kisi ya Karine ko tanga ko monete mokonzi minene na bondela camarade na nga na bi fo ba kisa Karine e yaka Karine apesa nga mbongo te nga mutu na futa cérémonie po ezaka fo mbonge huta na poche ya Karine ye moko mais nga na somba cérémonie wana na futa na somba cérémonie wana ebi maloko eza Karine ngai na somba cérémonie ya Karine et puis na pesa ba pièce muke nde biloka Karine eyo yaka nebisi Karine photo kuta na Karine ebisi nga OK to kuta na gare du midi ba yaka ye na ma Charlotte bazana ba vidéo ya ngai ye na ma Charlotte ba yaka ye na ma Charlotte ngana yaka na mwana na juillet ezaki na juillet 2020. Donc na ye na pesi siko Karine po ba pesa ngai argi mabele moro boye fu achaka na mutolu na ye ba pesi nga na singa ngo bakanga ngo na bankolo wana bakanga kango na loketo voilà po ekama bote kendete ba pesi na argile wana po epesa vie ba pesi na mai wana na resa no mai bazwaki na mai ya bambisi wana ba pesi na ba poussière ya ba mitu ya bambisi ya ba makoko ya basoki nde nini po aliaka yango na miel ezaki Karine amela orieta pesoki abotami ba chaye na lolemo soka botami ezaki bonde ba expliquer ka makambo ya Karine tu comprends pour bloquer Chubidou de la Chine voilà na camarade na oté na pe na besoin abonnement na oté voilà na camarade na oté voilà ma Charlotte pa lobi ah ezaba ki sa bondo tenga lobi te ezaba ki sa bondo kité mama ezala ngobo nde biloko yaki fale ngai na Karine tokutana na gare de midi tokutami na gare de midi ba ki swane za kandeni ozo salango il faut bo sala
traitement ana na loba na Karine il faut ya ka soit na cousine na ye soit ndeko na ye soit camarade moko o ya pe sa confiance o déjà abota asimbisa ye bébé mais azana mwana nani atambola te asimbise mwana wana comme ça epesa ye pe chance ya mabota Karine ayebisinga Anto naza ngana mutu abongo te mais yo poza na bébé mais makaka abina ngana saka na bi pas de problème na ye na bi soko zo pesa pona mona ki tozaki trop na ba affinité à niveau wana te asata musuna batune o ya pesa la confiance mais apesa la confiance ayebisinga te sala kana yo nde na zwa mwana na pesa ye mwana tosala ba cérémonie na expliquer ma mutu nde na yebisa ye mwana okobota Karine koka mwana ote soko ka mwana ote soko moni mwana wana na elongi ya bébé na ngai koka mwana ote ni momo ebe na ya Belgique bena ebite eza nani koka mwana te soko moni ne elongi ya bébé na ngai eza na koka ba cérémonie mais obota mwana kitoko auza munene auza pe mipende minene ndenge yozolula mwana nga boya bina lula mwana makasi ngai ndenge yozolula mwana nga nzamba opambola yo poko zwa kaka mwana wana ndenge ka ozolula mwana nga ndenge pe ka yo kobota pe ka mwana Karine yebisinga il y a pas de problème ndenge pe to kabwana na kena nga nazonga nga Paris to tikala ka bien na bongo ba yebisaka Karine na nini wana ke ba chaka ba yebisaka ba chaka ba nkola ba yebisaka okoleka 3 ans te avant 3 ans na yo ekoka okozwaze mi pe okobota ba yebisaka ebongo Karine pe 3 ans ekoka te ngana Karine tokutama na juillet 2020 Karine aye kobota na 2022 donc même pas un an boye Karine ayo zwazemi parce que to tangi depuis juillet 2020 wana ti ayo bota na 2022 donc un an et demi de Karine azwizemi photo calculer pe na 9 mois zemi avant Karine abota Henrietta azwaka na zemi moko ebimaka abenga ngai ayebisi ngai ebimi lisusu bozoyo kanga na yebisi ye okobota kobanga te o ebimi lisusu mais tout zemi koma ki moi mikolo ebimi lisusu alela kutu nde aye kozwa zemi ya Henrietta aloba na ngai te ngai tan Karine azwa zemi ya Henrietta moi j'étais pas au courant abetela nga pe lisolo te car ndenga benga kanga ki asala fausse couche wana esili tu comprends non quand ndenga benga nga yebisanga ki ye non yamaga ça demande awa zela so yamaga ça demande boye bisanga eza nani yango ba modobo so finga ba tuko ba modo bazo bloquer bi ba modo bo débloquer nani bato bo comment on appelle bo bloquer bo débloquer nani bato ebele bazo lela ki bo bloquer arrêtez de bloquer les gens mutez-les bon muter bango ngaza na demande ya maga te na mona demande ya maga awa tembe na zuye ya maga za yana la demande un peu l'équipe belé bon tu ko benga ngai c'est quoi ça arrêtez ça donc ndesiko na silicien vraiment Karine era yozazema Henrietta ayebisanga te to sola rappel isu be bien te bona bossa na rapi makamang nde na yo komona bat ba ofinga ye que non j'aime pas ça en fait. Arrêtez ça en fait. Ne faites pas ça. Je suis déjà fatiguée. Cette histoire me fait mal à la tête. Hein. Boyebi bozo monaka nazo beta histoire o boyebi te nini za la sima makambo. Hein? Bozo monaka batu bazo beta histoire. Boka isinga za aposa beta ba histoire abu. Bozo bloquer batu. Vous bloquez les gens pourquoi? Vous les bloquez pourquoi? Hein? Mutez-les. Bozo kanganga pe visibilité langa tant bozo bloquer ke batu boy. C'est pas bon en fait. Pona mona mutango komi pasi. Hein? Mutez-les, c'est tout. Mutez-les. Mutez-les seulement. Ne les bloquez pas. Ah, bon, bloquez nga kamana ma ceci. Je la vois même pas. Attends.
so na yebi si bino bo bloquer mutu bo bloquer mais bato misu baza ba yako azota ne live bo muter kaka. Attendez, je ma cessé na débloquer yo. Voilà. Vous bloquez trop en fait. Bref, arrêtez, mutez seulement hein, les mots, ne les bloquez pas. Là, vous avez bloqué quelqu'un avec qui je suis très bien. C'est pour ça qu'elle m'appelle beaucoup. Ne bloquez pas, mutez-les, c'est tout. Donc, je vous ai expliqué, non? Donc, Karine, ça s'est arrêté là, elle et moi. Vous comprenez, non? Naïe baté, naïe comment on a les réseaux sociaux, Karine a bota. Je me suis dit, mais elle n'a mon en état. Moi, j'ai confirmé que en état à moi, et moi, na Karine. Elle n'a mon en état. Abi, ils ont moi la naïe. J'ai dit ça. Et voilà. Il y a une histoire où le trotté parce que déjà la bête est venue en haut 3 fois. Je suis fatiguée. D'accord. Je suis fatiguée. On bête histoire moi. Non, dis Camille, ne bloque pas les gens s'il te plaît. Ne bloque pas les gens du Camille. Mute-les, ne les bloque pas. Donc voilà. Karine Moutabo en état. Ngai, et là on a ça kakaka. Isaïki ko aider. Que bozo bengangé belé quand même. Bozo na cha WhatsApp en ana long kuna na cha en. F. Na limbi. Vous voyez, tout comme la sorcellerie, la glaire du gombo, c'est de l'acide folique naturel. Merci beaucoup, ma chérie. Non, vous bien te allô? Putain. Allô? Vous êtes au Kanga? Ayo, kayo. Ok, na check dans haut-parleur, t'es pour naïe bactère. Vous t'as bien. Il y a au moins pour la polo qui est bon et traitement traditionnel. Batumini ba ignorera ba traitement traditionnel et salaka. Ah, le colonel ce que mon année ça ni ma chérie, botikangako. Le colonel à mon nana et moi nanga qui tourne ma fille est très belle hein. Mais quand vous moni ata na baminganga bazalaka na secret, pourquoi bataka na secret pour eza pouvoir oyo nzamba pesa bango nganga koko bikisa ona dalfaga mais ko ko bikina dalfaga eza pona ko trahir pouvoir na yo wana te yango mona même bible lobi que non loboko oyo pesi ya gauche et oyo ya droite pesi ya gauche et yebate ezaka pona ko trahir pouvoir wana te so na bengi yo peut-être biso pe tozala ba parents oyo basalisa bato oyoki basalisa bato alors nga na kosenga yo kata life ou bien continuer life na yo obeti isolo mosusu mais il faut osenga pe olimbisi na bakoko na yo parce que au trahir obimisi pouvoir na yo ozokanga
obimisi pouvoir na yo libanda parce que eza malamu te koloba eloko oyo saleli mutu oyo ayoki malamu oyo abiki oyo trahir yango te eza malamu te eza bien te eloko na ngana bisoka yango wana. Merci. Ok. Voilà. Bengi après le bandi na lobby, et ça vraiment en lobby, ce n'est pas bon que le message. Bate belé bozuti na ba message. Bolingi na pe Sabino, Williana descend. On te voit. Attends, je vais mettre le téléphone ici. Toi tu n'aimes pas quand tu vois non dans mes lives. Mais c'est pas grave. Bon moni bate belé bozo komelanga na pe sa banati. Boyoki na spesa bana te bozo komelange belé. Je peux pas vous répondre en fait. OK ko sambela. Après boya a beaucoup ko sera makambo ki na zandoki. Bozo boya ko finga a que na zandoki na boyi na ngai. Zandoki te eza makambo elekanaka. Eza makambo elekanaka. Bino so basungi bino lobi après boyo finga awa. Boya rappelle au foot en répété et donc au moroté. Donc, je suis vraiment désolée pour vous. Et puis, bilo qu'on a la salle en parce que quand Moutounio soyez au comme sungai non. Et ça puis bilo qu'on m'a esprit peut fouiller ça. Allô. Bonjour. Zana cha au parleur. Aza ingrate makasi. Eza juste que Karine aza ingrate. So moninga edo na vie, il faut qu'on a quand même reconnaissante. Karine aza reconnaissante. C'est pour cela yango yo bimi. En plus ti ba chinois les bazo finga yo. Il fallait que ça ba chinois zae. En fait ça mangota tika eli ke kamboza ya vrai oyo salela yi. Mais le quoi za kana ingrate azo tinga ba finga yo. Yango yo bimi za te ko trahi bokoko. On dit pour éclaircir les Camerounais. Tu vois, c'est ça qu'on a dit là. Attends, les ingrate la fille. Attends, on va beaucoup aider la fille. Bon matin, bato ba loba na bango comme ça. Bon ça ba demande de belé. D'accord, donc on a zone tout nous. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Oui, allô, bonjour Antonella. Bonjour. Bonjour. Nazoyo Kayo Antoine en live. Ah oui, problème t'es pas souci, hein. Oui, problème t'es nazaki na besoin yo kana na ngaki na effectivement mukina ndi figé na yo. Mais maman ozo lobater, ozo lobozo kangama. Ah, na okanga. Bonjour madame. Bonjour madame. C'est bon? Oui. Oui, na botami na kati ya masolo zobeta na tradition. Papa na maza kosala médecine traditionnelle. Bonjour madame. Non, attends, vas-y. Mais batongo bokanga ba miko hein bo matana ba live bokanga ba oya matina live akaingi côté na okitsa makasi. C'est quoi ça? Bon fond la micro boloba muto aliboso amata kezanani. Salon tu peux parler s'il te plaît. Salon tu peux parler. Bon azo loba tena kitsaï. Bonjour. Voilà. Ouais, bonjour Antonella. Bonjour. Oui, bonjour maman. Oui, ngai na loba no bende kona ngai mwana ngai leki na ngako komitungisa te. So moni bazongela yo te po basengo ne fiske merci parce que na en vrai zeme zalate atkala pe ko zemi. Dikami, arrête ça s'il te plaît. Je suis en train de parler, c'est pas drôle. Au commissariat Bouena au Longolo Modo. Il y a trop de gens qui se plaignent qu'ils ont bloqué Bango. Batouana ba page wana bazouaka ba matière. Il faut que Chika Bango basa musala na Bango. Voilà. Faut pas faire ça. So bazongela yo te Antonella, so bazongela yo te po basengo ne fiske merci. Allô, nazo yambo après, na si ça na muto lo bon play live après au benga. Non rap. Allô Antonella.
nakoloba loba na yo na ina loba boy moi na biso so ba zongela yo te po ba sengo ne fils que merci parce que en vrai tant vous aimez kotaka ba zongela kayo ba ebisaka yo ke ekotaki elongwe ti ba zongela yo te parce que zemi pe kotate moi na pe abota mate oh nyo stozo mona aza mwana eka aza mwana batu eza nango base ya wana moni ba zongela yo te kobeta na mabakute zwa kimia lata kimia na kati ya motema na yo Eli olobi ke Henrietta aza mwana Karim te okosi nga moko na mona Henrietta botama wana nga moko na kutemona nga na zebisa yo ke moya bazongelo ezate lokuta Henrietta botama lokola mwana na ngai nga moto na loba Henrietta obotama bongo soko tali Henrietta forme mutu osungaki na yo mutu mais mwana Henrietta botama okosi ma chérie Henrietta botama na yebi na courage ba ebele ba komata ba koyebi solo kwanga luvunu Henrietta botama ba guerre na bino bosala ko tsana na buzoba anati boni boye ko allô Allô, ma belle. Oui. Na suivre live na yo. Donc, nalinga na poser na nyo question à Liboso par rapport na ndengo edeke Karine. Est-ce que yo lukaki o solo la naye en privé nani par rapport avant obimisa likambo oyo? Est-ce que lukaki na komela Karine na numéro mo be WhatsApp a répondanga te? Tenako le balé entre ngana ye non maman Rachel toza bato moi nezelo comme be ya mutuya entre ngana Karine na ngali aluka moninga non effectivement évaillé voilà ngana zo le bana sens au moni non et alokola yo aider moto o aider pona o salisa ye na expliquer awa na lingala na français bo sala exprès na lobby bien ngana comprendre na yo bien au moins même l'air la doser à mati ako expliquer bateau ba ko comprendre ngana comprendre vraiment correctement en fait ngana zo poser au yebi parfois ozana raison yo zo luka okene envers moto azana tort au moins nazo lo bana force ndenge nini est-ce que yo l'air bateau wana bazo finga yo est-ce que yo o joki contact na Karine o pono lo bana tala bateau na yo bazo finga nga est-ce que yo yebi ke ngana yo toza quand même na tel nano mais l'air bateau na yo bazo finga yo ngai yo est-ce que ozo mona ngo ke eza normal lobi na lobi ngana ko yaka ko lobawa bato ba ko comprendre ngo te mais pourtant bateau no bazo finga nga ngana yo to quand même na secret za monene. Mais maman Rachel, au moins j'ai beaucoup de respect pour vous, mais faut que vous allez appeler bateau. Et moi beaucoup comprendre baninga. Naza clair awa. Na komela Karine awa. Karine nangai tous à son contacté. Na komela ye na WhatsApp na ye. Et na mona ki abota on yeta pour na féliciter. Pour Karine ça doit zemiti zemeki na ye bate. Na mona apete na yeba apo azongela ngate mais na moni na yo kaka ki Karine azoko sa zemi Karine azo lobela zemi Karine zema lokuta mais na mona Henri ba yebisinga Henrietta abotama ngai Henrietta na lotaye mama oyo aza mutu makasi allo oko zela tena si solo babongo na rappeler yo mama chérie Rappeler na penza bébé non zela d'accord Henrietta bato bozolo baki Henrietta za ngana yaka koloba makamba Henrietta te parce que ngana yoka ka pasi ndenge na mona ka Henrietta basaka na ye omoni Henrietta soki bolo ba nyonso bokoko loba beki Henrietta za mona Karine te bukosi ngana okota ba délire wana te wana ba délire na bango bazaka nango boyoki ngai nazolo bila makambo na ndenge Karine atiki ba chinois ba finga ngai alors que ngana ye to yebani ayebi makambo ngana yetu sala ngana zolo bana sens wana nazolo bateke Karine nazala mère porteuse ya Karine te et puis Henrietta ayelanga na butu Henrietta ayelanga nde na confirma que Henrietta aza mwana ya Karine ngana mona Henrietta na butu. Tu m'as demandé quoi le téléphone? Les gens sont en train de m'appeler, attends s'il te plaît. Vas-y, je te mets ça. Tu vas allumer la télé, non? Je te mets ça. Ok, bon, de toute façon, na comprendre au lobby, tu vois, même un gars personnellement, na mon ayo, na peut-être dernièrement même au Kitsaki na live passé na nga na sa point de vue nanga, on s'est pas compris au Kitsaki. Non, limbi sanga pour na jour wana. Voilà, donc en fait, l'air na yoki, en fait, et ça nga parce que vraiment, yo ozana motona quand même mota aider que on a tel point, même à tel ingratitude, en gros, ça la bongote.
quand même confiance et que zonga pona oya convert moto na opeksa quand même bateau batika ko finga quand même moto ayoka passer à aider quand même aux amwana. Vraiment. Merci maman. En tout cas félicitations na dikambo yo salaki. Merci maman, vraiment. Dans ma pamboula, excusez-moi pour la dernière fois. OK, y a pas de souci. Oui. Bonjour Anto. Tala leki nanga matika kana tena likambo ya pasete. Na yebi pe makamba ko bota na meme na famille nanga pe chilelo. Tata mos nanga sasa kamba to pana babuta ka bato subana ba difficulté ba joka ba jemi ta kanga pe bato basinga. Kama ko pe na preuve na bota mwana nanga ya liboso. Jemi ba jemi pe sala ego simba kate ba kanga pe singa bongo. Mais après to kenda ko jongela ata ta mos nanga meto futa ka ye. Mais nazo yebsa wa passer oyibi mwana mwasi moko na TikTok ko mone buibui. Oyibi mwana mwasi na lebi le to akina live ya chupete ake ko ja photo ya tata mwasi na ngai ake ko pesa ngo soki na GG afinga tata mwasi na nga pasenga na za songo na yi famille ya GG ngana mwana ya bala na yi famille ya GG bien na ba mama leki na batoto. Donc ye buibu na ke ja photo ya ngana tata mwasi na nga asa akoti na page na nga ako ja photo ngo asa ke publier ngo ya o balebi na nga moto moko ala kakota Karine. Mais bango basala ka bozuba na pourquoi faut que ja photo moto ya wana photo na ngata wana photo tata mwasi na ngai mais bata Karine no penza leki na nga bon na le banaka courage ya makama so bato banzima yote tika bango kana kati ya makamu na bango ya bokoko esalaka chilelo esalaka na famille nanga basalaka chilelo basalaka ngo yana bato balongola poto bakino komela mai wana na olombo kuna na mboka kutaba tata mwasi na ngai bana no la tika o courage kaka mais soko le bato bazo comprendre le chiki pour continuer à soutenir. D'accord. Parce que c'était parce que yote te taliban. D'accord. Merci d'être là. Bon, Diana doit battre ta téléphone, hein, puis vite fait. Allô? Bon, caraba micro, s'il vous plaît, tu dois battre ta téléphone, hein, bon, caraba micro, car tu dois ta téléphone. Allô, ma belle? Oui, allô? Maman. Oza clair na explication na yo. Kolanda bato bajana ba commentaire wana te balingi ba trouble yo ba pepisa makambo no lobi oza très clair. OK. Moi si wana aza mutema mabe. Pourquoi zonga kite a remercier yo a koma na zemi. Ata zemi o ayetsa ko elongwa kite za lokuta. Donc oye bateke akomi na zemi. Vraiment na yango abote ya mwana. D'accord. Il faut luka yo ata na privé apeso ba droit biso na soto yebi yango ezala ki milokite oza moto salisa ki alors soki azosunga yo te soki apeso ba droit na yo te aotya mwana na ye na ba problème soko lembi kata no live pema parce que nyonso bazomatana ezabaka bao bachinoise mama moto akoyebi so likambo malonga aza te baolingaka banda kokomplike yo babanda bayopede yo susu maloba olobaki oloba esu makambo mosusu nga na ochange maloba te nga naloba likambo jomi. Merci ma belle, merci mpenza na eloko obimisi mpo moto asungi yo bambwane bazobima mpo bafinga moto wana okanga bango monoko. Donc, il y a un temps bambwana ye wana. Je t'aime beaucoup. Prends soin de toi. Merci. Merci, maman. Tiens. Si on appelle là-bas, tu prends pas. Maman, toi, bonjour. Bonjour, maman Elfried. Ajoute de l'eau dedans, tu peux. Et là, on sait qu'on faut un cassage. Bah, t'es belle, bah, mata, wa. Kolanda nyonso ba olubate. Kolanda no bangote. Aza mutu bozaki ni bosola ne oida ki. Boko sola pe na privé. Boko eza normal. Boko eza normal. Bete eza normal. Batebeka pe mama na nga babotinga nga moko mais mama na nga taka mona ki abali ya obota te akende pe ko luka bokoko eza normal
bato so be monte ke eza ndenga kibonganga teza normal bokoko ezaka normal kolanda no bato ni baoloba te ke oza mère protester baoluka siko batia trouble entre yo na ye boya yango penza boya na yo merci. Merci. Moutoumsou Aloba. Bonjour maman. Bonjour maman. Baki Sayo, rapio. Non, Elfrida, d'accord. Merci. Premièrement, bonjour non chérie. Bonjour. Eloka liboso na osenga yo merci mingi na service oyo salaki Karine. Ata Karine asenga ko merci te nga na osenga ngo puisque Karine aza ndeko na ngai tant que congolaise. Eloka liboso na osenga na olimbisa nanu. Yo zonga kaka na premier amour boze na Karine puisque geste oyo sali même attendre kwa Karine mota ko sala ngo yo sala ki ngo zaki na amour na yo sincère na Karine. Yami balé na koloba ke omoni Karine tanga komi déjà na moment wana yo ebi makambo ale kana kinako yo zaki na kulisi so mona pression makambebele bon azongela yo faza na mutu moko o aza pembeni na ye akopesa conseil ya bien akozongisa ye na premier amour wana ko rappeler likambo wana bien puisque biso ba congolaise na bino ndenge bozwaka makambo wana epa na biso ezala lokola ntindige eza loisir on a sala kango déjà et c'est salami et le remonter ko salema c'est ça biso ba congolaise ndenge to kendaka nango puisque makambo bino bosala ka wana biso to soka ngo sérieusement te biso to yebi yango te ki bokoko wana to considérer kango likolo yango na osenga na yo limbisa ya sandeko na yo et loko na sepeli na yo o garder makambo pendant temps mulai. Et puis, yom toza la source ya vérité nyo surtout. Na yebi ke yo zui prêcher belé pa batu. Na moi mouké oyo krechaki ba pousser yo okomati na juste oyo komi. Ma chérie, olobi déjà mingi, ça clair. Zoa mai na yo mela, garder le reste. Omoni mokili oyo ezalaka vraiment mabe makasi yo mo yebi yango. Malamu oyo salaki ekoki ko détourner comme lo mabe. Omoni obanda ko regretter obanda ko lela puisque obanda déjà ko lela puisque tu sens la peine à toi ozo comprendre na sacrifice yo sali ezalaka pamba teneli yo beti na ngoli solo yango zo mona ke ba congolais ebele bazyo na ba doute puisque ba kwaya kana ngote ba yebi ngote ba mona on tundike sa black ba olinga ka ba zongisa ona rando mais eza rando te eza réalité à vie omoni yo linga ka Karine mingi. Et là, ça lui comme à un moment, puis Karine a jeté, yo comprendre. A tu on a place pas, il fallait chayo. Mais ça l'a retardé. On se comprend. Mais là, ma ya pio chéri, au sali makama munene, nzambe oya yebio, nzambe oya pesa au pouvoir wana. Ya kozonge la boko kuna osala na Karine. Karine a ko récompensé un jour. Comme mango na panel te, la panel ne paye jamais au yebi. Ango to sali combien de cas ne paye pas. Oyebi muta futaka mutu dalaka mutu à travers nzambe ati motema a kozongisa dayo. Karine bosani yote mais saka ke aza tellement porté na makambe belé. Aza tellement porté akoyoka nani te. Lelo oya yoki boyetanga olingala la mususu abenga sali contradiction yo mozo mona na live na yo moko. Ba olinga ba chao même na merde moko boye oyo ko komelo ba police oza na poto et komelo makambe belé tu ne sauras même pas. La personne sous la doseuse, merci, puisque Azo coupé parole pour réaliser ma campagne, puisque la doseuse a dit comment les Congolaises fonctionnent. Bisoto fonctionnera deux fois. C'est ça qu'on appelle deux fois. Bagotian à la con, Bagosong sont à ma baie, Oskoye batene nyokoloba, quelque part wana. Olingo betalitu du solango, o bechango sous bienté, olingo chrétien. Na senga lokutu pardon kana semo tuanga binzamba kata. Mais merci na ndengo linga ko kata live puisque oya ko binza biloko mususu e ko memayo na merde. Nayoki maman, merci beaucoup pour la conseil hein. Merci. Atomi soupe baloba hein maman lobi mutumso aloba s'il vous plaît. Nana loba. Loba. En tout cas, naza iloba obasate pona o mama oti koloba alobi kitoko kolanda pinza te tant que sali bolami sali pona nza sali pona mama wa nana malienne 100%. Maman ozo cracher hein. Naza malienne 100%.
mais liloba oh maman oh alobi biso même ba mania pe to ça là on ko bota nyonso pe yaka normal te mususu basali sango na bokoko to ça il bon muté te bo chika bato ba loba na ba on bo muté lisouté t'as tout des personnes qui l'hôpital malade ici de ça ça m'a na bokoko ata mama oyo koloi na okitoko kolanda kozongisa bamaloba ebele wana parce que baoya lutelo nde baproblème e osi osali oya yo tuta na o nzambe afuta na mokili oyo moto akofuta motu te kaka nzambe nde moto afutaka motu ata osali lolamu nyonso te ezongela okaka matu nzambe kaka nde areportaka motu na bolamu ekolaka te okozwa bolamu nango un jour ezomona oyo baokota oyo balobi bakoti baolukaka oka na zizani na trouble obimisa eloko oyo okokaki kobimisa te omema posaka ya obenga posaka ya obenga bataloba mosusu oyo bateli wana kobimisa na ote pasi oyo osalaki mpona nzambe osalaki mpona motu te wana na okinia osali malamu na oyo esili wana merci beaucoup ok Oza, hein, qui t'a eu, maman Céleste, hein, c'est ça? Or blanc. Maman or. Moutoum soit loba. Moi, je voulais juste dire ceci, hein, bonjour. En fait, tu dois simplement te rendre compte que le bien qu'on fait, même si c'est pas, ça te revient pas, ça sautera une génération. Aujourd'hui, si on t'a fait croire que la grossesse n'était pas restée, c'était simplement pour éviter qu'on en arrive là où tu es arrivé, à sortir ce secret. Parce qu'il fallait brouiller des pistes. Il fallait pas que... Tu parles pas lingala, ma sœur. Tu parles pas lingala. Je parle... Bon, je parle lingala, mais c'est un peu compliqué. Nina le baboui. Bolamu bossa tout ça là, même si et djongéliote et qu'on sautait à génération avant génération à moi now. Donc bolamu tout ça là qui donne la vie d'une manière ou d'une autre. Toi qui l'élo yi. Alors ayaka qui a zonga le bite et simba quitté. C'était simplement pour na oyo bimisi lelo et bimate. Parce que alinga qui a la redevable envers yoté. Alinga qui a comprendre que yo malgré oyo saliwana et simbite même l'air le bina que zemi bima kite et bima kite ya kika kako brouiller ba piste pendant un jour auto et bimi lelo vérité auto bimi si parce que je vois pas que yaka na internet na TikTok on ba makambo na sens té au prouvé par A plus B et tu peux être fier de toi. Le reste beau tout ba komata ba osalo ba osate étalité nzambe moko yebi oyo sala na kachinae. Donc ceux qui a moto azolingo reconnaître te problème à te problème est à te. Toi tu continues ta route, le reste maman tika on a maboka nzambe comme on dit ma beo basala baninga to futaka mbola mupe ezongela akabiso. Merci maman. De rien ma soeur, merci beaucoup Chimé. Bisanga na matak nani deux fois na live non parce que na ko tapoter. Na évité pour la nuit. Kita na yo ma chérie. Donc maman qui veut parler hein, je vais bientôt couper le live hein, bolo banabino comme ça. Na checker la moto tout le temps à loba parce que bozali ba demande bozé belé pour s'exprimer voilà. J'essaye de vous faire un monde. Bah oh bazo maman Inès au fond la micro. Maman Inès Kita. Maman Coco Shop une fois, deux fois. Maman Coco Shop Kita. Maman Oyo Kita. Maman Célestine Kita. Bonjour Anto. Maman Roseline Lobanayo. Ngana loba we ba o ba matu ba shino o matu zo loba boye so ke zaki yom to bimake ingrate par rapport à Karine be balinga ba ya de ko finga lo wa yem to bimake ingrate mu ngota so ya ba yana ba concept ke na chikanza non so ke zaki bango ke yom to basalela ki makambo boye mais na moment oyo ozana combien de pages en miniature mais loko les bango na nzambe non nada de nzambe. Nada de nzambe.
rendre ce qui est à César yango wana balobaka poso ezalaki yo moto osalaki yango banga balobi yango nka ye azotika bato babanda kofinga yo so ayebeke boza na eloko moko ya secret angaka apekisa bakamarade na ye obe bambolombolo na ye bati kofinga yo mais soki ezalaki ke yo moto basalelaki yo bongo mpa Karine me na moma oyo ata moni kaka ezala ebele mbele deya toyeba makambo mais loko eza yo bazomatana baconseil ndeti ate tika ye moto azotinda bango la télécommande azotinda bango ya koloba la télécommande apesa baconseil koyoka te soki ye atiki kuna yo mpo tiki soki batiki te kotika petanto. D'accord, merci beaucoup. Oui. Bon, tu vas botika sœur Corinne olingaki oloba loba ma sœur. Comme tourne là. Bonjour chérie. Bientôt bonjour. Bonjour ma chère. Napeso merci ningo matisi na live hein. À part ata live oyo na landa ba live na mingi hein. Pour moi depuis na landa yo tu es la bonne personne. Même en attendant sœur Autoloba walobi ke ceux qui zalaki bango ezaki yo ngeki zala boité c'est bien tu as fait ça parce que na façon pour répondre biso batunion sont avec respect na kimian c'est parce que tu es la bonne personne est en toi hein na plus merci pour na acte malam o Saïli Karine mais est-ce que je peux te poser une question Danto? Oui bien sûr. Yanto, est-ce que tu la détestes? Tu la hais? Non, pourquoi? Voilà, c'est pourquoi je sais au-delà de tout, au salaire on a kanda parce que bateau na ba fingo mais yo au ini été. Oso comprendre. Kolanda bateau azo sauter que kozung samabe na mabe non yanto. Moi je te suis depuis longtemps ils a titre au témoin, je te suis dans Mahamuso Bimisaka et Osaka une bonne personne. Non arrêtaka 2 ou 3 oyayo, hein ya. Naza chinois je suis pour yanto parce que je la suis depuis longtemps. Parce que nazo moi na kuto ki chinois non je suis même pour personne, je suis pour Anto. C'est pourquoi je dis merci pour l'acte, mais qui dit ça mon thème, cherche à résoudre ça dans moyen mususu po tu as aussi les enfants. Et puis tu as aussi fait en sorte que moi na mususu aya na mokili ape ça ba tout bonheur. Ce qui est à reconnaître que moi na za bonheur pour na mais ata bato bazo mona na ba vidéo na bana na moi na wana et ça la plaisir. Il faut moi ta plaisir wana. En tout cas c'est que je voulais te dire Mayanto qui dit ça mon thème cherche à résoudre façon mususu problème oyo kolanda na réseau te. Omoni lelo to leli frère na biso akufa wana pour na kama kambwa réseau na ba pression moko lobika bango moko bazoya a ndi ba kokene suko sala ba commentaire kuna aya merci beaucoup. Merci beaucoup maman. Merci maman Ruth, tu peux parler hein, maman Ruth. Maman Ruth, maman de Laura, tu peux parler, tu peux ouvrir le micro hein, maman Ruth. De Laura. Bonjour. Bonjour. Tu peux ouvrir le micro hein, maman. Bonjour. Nous me fungou déjà. Mungena pointe noire, mungena pointe noire bébé. Je t'aime beaucoup. Mungena zolange trop. OK. Ni ya mungena zoza makie. Mumezo makie kulanda fe baba tunisiwa kina monte kina zula panel. Iba kina konda zonza ke o zana lo bana mangale ba o nyosu bazo lo bakake foka ka o zongisa mabe e pa Karine. Non. Usala ngoti. Oh yo salaki nzambe de moto ko futo moto mokili nda ko futo wa ngoti antongela wa munu oui muna wange allo muna wange oui, muna wange allo muna wange la d'accord vous la teke mokila futo bien Karina futa yo te nzambe de moto ko futa yo. Même si on Karine a tellement si minduke pana yo même si ba bina bozo matisa bangala yebi teke baza ba chinois fait quoi que baza ba chinois attends beaucoup de boyoka hein ngala zo yeba teke baza ba chinoise ngala zo matisa kaka bat basali ba demande ce qui muta sali demande na matisi en fait je ne me fais pas monter exprès na yebi teke bazali ba chinois c'est que ba chinois ngo baza ebele ngala yebi na ngai te. Yo wana benga za na point noir. C'est que chinois za na point noir. Oui chérie. Mais attends.
merci na ndenge pesi nga opportunité hein. Nga lingi naloba boye tokoki koloba ndenge nyonso tu tokoloba tokita tomata eloko nyonso tu na mokili oyo surtout makambo ya bokoko so basaleli mutu so basaleli mutu ozongi te sika mutu wana asalelaki yo eloko osala ata mwa geste moko boye ata yo olimbisi ndenge bato nyonso bazoya koloba awa tika kaka osali mbolamu nzambe afuta yo sala boye force ya eloko wana ekobanda kodindama mwana wana ya mbukie ekozala yo te mais force ya bokoko ekobanda komenase vie ya mwana oyo. Pourquoi pour nini balobaka bato misusu biso nekolo na biso ata soki babalisi batungisaka te mpo na mbongo mais ataka mwa mungu asoki eye mungu amnambeli eza force ya libala kendenge mbeli wana na mungu wana eke esala quelque chose yo kanisi bokoko yango eza yo te eza eloko oyo eza kati na yo soki osali il faut mutu azonga asala eloko po ezala bien ata yo boyi olandi bato bazoya koyebiso wana pesa nzambe akosala boye nzambe oui c'est bien bon nzambe akosala ata totangi na bible yo komona bokoko bana Israël basalaka ndenge banda kozonga soki esimbi te donc il faut azonga akende kosala quelque chose soki aboyi yo te okosala bokoko nde kobanda kosala kati ya makambo mwana ozo comprendre mama oui bokoko yango moko kobanda poursuivre mwana oyo bamosusu bobanda ofanda ozomona vie ya mwana ekende songa nsima ezokende kiyendiki bomona kaka lokwa so nde nini eza bokoko pouvoir ya bokoko ezolanda ye biso tu toza na bafamille ya babokoko ti toyebi makambo yango ndenge esalamaka bayebi so verité batika komema yo nzambe boye bitumba yango na este banda to banda obelela kombo ya nzambe bana Israël babunda te babunda il faut ça eloko quelque chose esalama ata nzambe ye moko mpe aza nsima bokoko ayebi nde eza Karine il faut azonga il faut aluka yo asopataka mai asala ta eloko so asali te bokoko ye moko akobanda kolanda mwana betina binga epamba eloko ngai nalobaka yango wana bokoko ekobanda kolanda ye. Ok ma chérie, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup hein. Pour Mathilde il veut bokanga kaba micro hein ma sœur, na ba frère. Maman Juliana, tu peux parler maman Juliana s'il vous plaît. Maman Juliana, parole est à yo. Maman Julia. Moi, je crois qu'elle est pas là. Maman Bélange. Roloba. Kita. Shenzhen, tu peux parler Shenzhen. Shenzhen. Ah, yo lubana, yo zalananga awa, niga. Kita na. Maman Sandra, tu peux parler. Coucou. Bonjour Tantine. Bonjour ma soeur. Bon. Nalandi pena sujet na bino bien. Naza nga chinoise te. Naza na réseaux sociaux mais ne s'intéresse pas mingi na makambo réseaux sociaux te. Mais à propos ya makambo lobby, en tout cas, esalinga vraiment bien par rapport que nga na sambelaka. Omoni geste oyo salaki na Karine Mokonzi eza yote eza nzambe liboso nanu. Nzambe nda tushaki yo ke o ede ndeko nao na edo salaki wana yo kozela retour ya bolamu pa na ete yo zela ndepa nzambe batu nyonso toboyi te mabe ezalaka nango ezangaka te po Karine Mokonzi aza na baproblème na réseaux sociaux ezala na mutu moko te aya na nsima baproblème ne wana a intoxiqué yo qui est sala boye zonga boye so yo sali bongo
eza lokwa olandi bango yo zwa para nzambe lokwa nzambe moto inspiraki yo o aide ye eza mabe te eza bien yo zela kaka lifuti to epa nzambe olobele mpe mabe te oloba mpe mabe likolo ya mwana wana te soki ozomona mwana wana envie gloire ya nzambe mpe ekumisama mais soki lelo omoni mwana alobi mabe ekomeli ye esala mpe supasi mpo yo moto eyedaki ye mpo azwa esengo oyo aza nango lelo en tout cas na ndenge ya mabe te kolanda baconseil ya mabe oyo baopesa wana te lelo nalingi alobaka yango wana merci na ndenge omatinga na panel na Merci beaucoup, maman. Maman Cécile, loba na yo, maman Cécile. On appelle ses paroles de maman Cécile, hein? Maman Cécile. Oui, ok, bonjour la famille, bonjour. Bonjour. Nalingana lo bakaka na pesa kaka moi moutier na part na yo en fait mais beaucoup pourquoi parce que maman yo sali c'est pas donné à tout le monde ça montre que motema na yo malgré nous ce qu'on est na mukili malgré nous so ko na réseau sociaux tema parce que ta façon de ya ko expliquer motema na ça motema mabete en fait c'est pas donné à tout le monde n'avait besoin de ya ko aider mutu ko lakisa mutu na na grâce na na Nigeria le na poto mais na va na Nigeria na va na Benin na va na Lomé na va na ba West Afrique wana donc du coup ba tonyo sur ya West Afrique des biso ba congolais to mela ba kisi ba ba kina ba kisi ba pharmacie ba sala mingi boko en fait ozomona mais na ndenge na biso ba congolais c'est pas facile à aider mutu to ana poto ya ntoto to za même ana poto mona ka ba maka mamukanda dem se bimana ona sima porte ka na sima ndako mais pour ndeko na toujours difficile mais c'est là qu'on sali nzambe a pas bon bozo lo ba ebele bozo yaka live ekomi na suka et tout na passé message oyo ngai oyo comme message ya on to si on t'en protège toi na bloqué oyo ki oyo ko meko koma Angelica o mani ko bimi no o mani ko bimi Angelica na ki na poso matisanga mafuta o mani ko bimi oyo ko meko koma Angelica o bimi ou bimi te na tuni yo Obimi ou bien obimite, bah qui para moukalate non. Obimi ou bien obimite Angelica, na ça tu as onganto. Allez pousse-moi maintenant à bout. Na qui na posa, poussenga à bout ma chérie. Obimi ou bien obimite Angelica. Je t'avais dit je suis en tonguesso de la diaspora. Obimi ou bien obimite. On va que obimate. Obimi ou bien obimite. Zoba. Angelica, obimi ou bien obimite. Na tuniyo, obimi ou bien obimite. Natuni yo Angelica. Je pose la question. Obimi ou bimite. Nazo zela Angelica yaka sikasko na Château Rouge. Yaka na bomon le kutu. Yaka sikasko yo nazo kita. Téléphone eza Angelica sala live hein. Sala live nazo zela oli bolo ya mama na yo. Yaka Angelica. Viens maintenant là. Obimi ou bima kite. Na lobaki yo na ko bimisa ma chérie. Voilà, yaka ma chérie, yaka na ba chinois, yaka awa na Château Rouge sikasko na ba chinois nazo kita. Na la kisoke o ya quartier na ngai. Bo beta makitoko, yaka tozo zelo a na Château Rouge. Et là on a lingaki yaka na ba chinois. Angelica yaka siko ko umela te hein, ko umela te ngala vana ka na Château Rouge. Ko umela te. Voilà, ko umela te ma belle. Ko umela te ba promesse te hein ko yaka te ngana likolo nazana Château Rouge pour kimi ko yaka te yaka skasko yo je vais bien te casser la gueule yona ba chinois wana yaka nazo zela yo on va que obimate tu vois que la bimisi yo onga mutwa ki mana nzungwe mokonza mboka ye yo Alpha Omega ngayo DGSP la jaja na yibio makolo na TikTok. Voilà. N'envoie pas les gens. Angelica, toi tu vas seulement envoyer les gens. Ngana ko beta yo. Tu vas envoyer qui? Tu connais qui Angelica? Mami na bino lela na privé yo kotinda nani. Omoni ke ngana yebo vandisa. Omona sali live. Omoni nga na sali live tokos.
epesi makambo matière oyo bato baosala yango baanalyse na YouTube na Facebook na TikTok mpona lakisa yo nde basalaka bayaka na matière o ngai omo nde bayaka na matière oyo mais ata baposte moi ma fille est très belle ata baposte basi baposta et moi nanga baliboso baposte boyelanga bainformation ya saleté te Angelica baposte moi nanga beba otala te ana TikTok te ana Facebook te yo omoni mwana na yo nakolande ntina l'école na ye bacamarade na ye bakoyeba misala oyo salaka epuis nakobeta ye epuis nabeti yo naki na posa yo bima. Mon problème c'est toi depuis le début, c'est même pas Karine, même pas Géraldine, mon problème c'est toi Angelica. Nga problème nanga na beta yo, problème nanga na beta yo ka Angelica na kato bila yaka soko a mwasi yaka soko a mwasi na kimisa yo nyama yuma toro omani kenga na kangi masolo omani kenga na kangi masolo. Attends, allez. Voilà. Yaya, na Château Rouge balinga Karine te. Château Rouge zone nangai. Balinga Karine te. Ba finga kai, babona ya baby sama kamna bango. Ba finga kai o mato ya lobanini. Ba finga ka Karine. Ya nani que chinois mora yaka. O mona nani ba mama na biso ba kuanga. Ba mama ba mbisi e bembe na yo. Yo ngana bomba maka, ngana bata maratin. Au moins la tenga na finga na nga ba ministre te, na finga na nga ba musicien te. Pour na tamola librement. Yo yaka ba beta yo ndenge yo finga ka fali. Na benga nani bato bazala o balinga fali ba nika yo ba tuta yo. Yaka nani na Château Rouge na beta yo. Zela. Ongai obimi bobimite obaka obimate non na ko fula yete na fula rabayu matin nyama monoko vigwe mute moi ba modo Angie bébé tu me mutes tout ce monde là ko bloqué bango te va vanda comme bazara bazoba oyo nyosa ko ma bêtise o mute ngai oyo nyosa ko ma bêtise o mute ngai voilà na camarade na binote na alba na binonga omani matiaro Angelica live et salama na YouTube ba analyse ndenge za be pito pas les coachs lisusu ongai na yena matière ya bio ya propre Karine yebi ngai to yebani ma chérie et j'ai prouvé na sali rendre le kutate na yena matière à le kutate matière avec preuve matière bien détaillée bolo bana mamia bima soka moi c'est ya koloba na bimi sac wana ya biloko ndela bana ko chai bolo bana bima bolo bana Karine bima ngam na tinji bino pona linga na masque biloko mse bembe non nyama yo. Azolo banangai merci beaucoup ongai na kochinda ba chinois e bembe ya ba chinois tout ya Karine Mokonji chinois ko yaka awa lobana ba ni ba yaka wa lobana ba chinois ba yaka Château Rouge tout ba paradiso na ba paradiso bato ya mama paradis ole ke pa ba fa ole ka partout awa bata mama paradis on zana mama paradis Karine ana place Karine na place ta Karine na place tanga mona na manike pratiquement tout le temps manike ay place nga vandaka tout na manique de John ay place nga vandaka manique de John ay place nga vandaka mais moto alobi na place nga vandaka ya l'autre là ya Daniela ngala ko batama ngayo Antoine na ko batama ngana batama yo moto kimi ngai ngana batama yo merci pour les cadeaux Isabelle ngana batama yo mais ma chérie Chine ya sa bon mitenga archive la baronne bazoba oyo bon mitenga ba mikala ya saleté ba mikala basse classe na camarade na binote mami na bino Henrietta aza lié na ngai Henrietta na mwana na ngai baza lié Henrietta aza mwana na nga ngai moto na sala po ya boto Henrietta ya mema Henrietta ngam na sala ba cérémonie Henrietta nangai to yebani aza mwana nga na saili ba cérémonie Karine ko sakana ngai te na ko nzima to misu ba monkinga respect mais moto nga na pesi mwana akoki ko monkinga respecté d'accord moto nga na pesi mwana ko monkinga respecté mami na bino ayebi ngai ti akobima ye moko ya opi explication
omoni Karine si akobima ye moko yo pi explication akobima ye moko akopesa explication kizengi nya moment na toucher mama na bino au moment na uti na likolo na kichina mama na bino au moment na simbi mama na bino bon bloquer madame bon muter madame Medina merci beaucoup bon vite trouble au moment de trouble continue dans la Chine na yebisaki bino puis Goliath aboma kaka David na bata David aboma Goliath ka boy David aboma Goliath kaka boy na loyenge keba na petit piment yo ya kopianga ba ordre yo ya kopesa nga ba ordre awa e bembe na yo nyama na memi mama na bino mama na likolo au moins de la memi mama na bino mama na likolo na memi mama na bino likolo na touché Angélica bimite Angélica tu es sortie ou bien tu n'es pas sortie on va que obimate la question est simple les Moïsette elle est sortie ou bien elle n'est pas sortie Angélica obimi ou bien obimite na ba no obima Angélica orobetama okobetama au moins de aux autres qui m'ont que nous rejoindre GG okozonga ma chérie tu vas retourner dans ta maison pour moi là ma chérie il y a le quoi congélateur la vengeance est un plat qui se mange froid ma chérie qui manan kenenan ko yenga no na GG yoko betama Angélica niveau na ko kato bilamba Angélica comment ma boko nanga minene oyo niveau na ko kotiso awa okobeta ma propre. Moi mon problème ça a toujours été toi. Naka yo penza. Naka yo obimite. Na bimisi yo. Na bimisi ozaki na live nanga na faux compte ni ya ma échec. Yuma toro. Ayo ta la live nangai. Aye ko ta la live nangai akokite. Akokite ye wana kimi akofungula live na gagné.